Mais comment Moutarosa n'a pas problème na tout le monde? Papa Mbaloba qui a na tout le monde, mais na yeti a rokufa na yeti. Mais non, ati kabiso calme, tout ça la musala na biso, a respecter ba vie na biso, ba Zakari ba Baswe, ba Michel la dilouya, a respecter ba papa Molière, biso pe to repese respect. To repese respect, asala ba œuvre ya bien. Soka lingi pe to wanga na ba œuvre na to ko wanga na ye. Parce que ngana kenda Gabon, na yoka place ba beta musique nete ya. Na kenda wana Zambie na yoka place babeta ka musique na ete oni to bando reverser ka biloko wana nyos toko kalmena no makambo oyo te lelo soki to lobby soki nzambe lelo asali ke apesa biso grâce to bando la musabatu musu bakufa ngana ko la musababia na ko la musababia na tuna babia seri moko mutuno ebebaka est-ce que ko expliquer biso nanya salaka makambo oyo Pona tangi nanga mutute na olo baga pona babia na kotu na babia seri moko boye mo perturbation et ça le makana na sala ka makambo ba version belé bima lelo so to zuya msu Suzuki to tuni Suzuki makambo ebele donc batu mususu botika kwa mbriye biso toza ba congolais botika kwa mbriye biso mais ba musicien na biso pe ba komi lokoso trop Fabregas malgré to ebi que style na yo eza style moko ya bien oyo ba congolais tout bandima yango parce que Fabregas lelo nga lobaka akobeta jamais musique échoué mais à côté si lokoso mbongo trop Fabregas na âge na yo okobimisa mbala moko album il y a 36 titres ce n'est pas bien parce que lelo pesi bato exercice Congo France Bisona bango bangona bisona bango ekara molai France.com site ya Kolo Masolo danger Masolo kitoko CongoFrance.com. Maxi bien-être ezali produit oyo eza komelama pona bato oyo nzoto eza faible. Ah bon? Maxi bien-être akopesa o force ya bopikiliki ya bopika pende ni otona pona Maxi pona Maxi alors soko meli Maxi bien-être peto congolais na Maxi Bien-être is a breakthrough product. Maxi Bien-être, your complete health solution for a harmonious body and conjugal relationship. Maxi Bien-être, l'harmonie du corps et du couple. CongoFrance.com. Internautes de Congo France, merci de votre fidélité donc, que vous renouvelez chaque fois à notre modeste personne. Merci surtout à tous les amis de Franck Stemai éparpillés à travers le monde. Ça fait pratiquement 2 mois, mesdames et messieurs, qu'on ne vous a plus encore présenté bien sûr cette analyse, cette émission critique-analyse. C'est normal, ça se fait à travers le monde. Médias, ils ont le droit de critiquer, que ce soit un chroniqueur politique, sportif ou encore culturel. Quand on a besoin de commencer à critiquer, c'est une analyse comme injure. Ah ouais, ton injure a raté, mais aujourd'hui, tous les 2 mois, on a un confrère Robin Boye qui a tourné, Loli. C'était moi, une analyse, actualité d'anine. Donc, tout est là, ce qui réellement, avec beaucoup d'amour. Mais j'ai vite compris que faut que la sikoyo, la séance nabiso, parce que ça, idéologie, on a créé, et ça l'a recevoir mon confrère fréquemment, il est mon crato yambaga et yambaye, n'est-ce pas, ça va 2 semaines, 1 mois, tu as développé ça la mingité. Voilà pourquoi le après 2 mois, donc restez branchés, on va analyser par rapport à la culture, par rapport à notre monde culturel. Aujourd'hui, on va en parler, musique tout comme théâtre, pourquoi pas aussi, tu remettrais pour toucher un peu ainsi, moi un peu partout, pourquoi pas dans mon avis sur journaliste, parce qu'il y a de l'eau, il y a à boire et à manger. Voilà, sur ce plateau, Ken Piana Pito Palais. Voilà, Pito Palais. Ouais, Franck Stemai. Mbote premièrement, na Congo France Mobimba. Didi Dipumba, Zolanda Biso. Mbote na ba combattants, ba Congolais tout boza à l'étranger. Ba mbote na bino premièrement. Merci d'abord pour la disponibilité à temps parce que après 2 mois, Pito Palais, il y a aussi beaucoup de filtres. En tout cas, na zuba coup de fil belé, mais na loba mikolo na le kapena TVT na ko sala intervention mokote, mais
papa moko boye ya libandi papa moko boye ndapesinga kanda yango nalobaki naleka nanu parce que biso lelo ba congolais Frank na Asir nga na yebi ba para Frank na yebi papa Frank na yebi mama Frank yo pe yebi père na nga na mère na nga ezana ba congolais mususu pe toyebi ka ba mama na bango ba père na bango ba yebani te wana agressivité lelo donc bana omo boete faut bana malembe après tomate mais malembe ngo to okende ka malembe malembe zaka malembe c'est pas quel pépite mesdames et messieurs to ça la moi critique non on a tous les coups de fil par rapport à émission oyo analyse ndete monsieur ko servir bande ko na biso est-ce que ba to ba réclamer te que miko to l'équité pendant 2 mois en tout cas ba to bazolela trop et loko esalinga plaisir à trop ezaka bande ko mususu pe ya ba site mususu ba remarquer pena idée eza bien bama sebele pe bazoya ozomona hier mo bayambi yo bayambinga po bayebi biso toza bakolo ba idée toza ba idéologiste ba bouliste donc ya kosakana te ozomona ngalo ba lelo ngana za journaliste libéral oya ya pena na esprit ya kolave bato ba cerveau parce que chez biso eza oya gafe tozongiseka na mulongo na ye. Voilà, aujourd'hui, dans cette émission, je dis et j'insiste, mesdames et messieurs, que ce n'est pas une émission d'injure. Ici, tout ça, la analyse. Mingi beaucoup commentaires parce qu'il y a aussi dans il y a des gens au Bakenda, Karakoluka, voilà. Besoin de temps pour réfléchir, peut bien te. Tant que la rabisso bien. Tout ça, la critique et c'est normal pour aider nos artistes de bien faire leur travail. Surtout ça, la critique, toujours, mais tu l'as encore ma boko, toujours, ils ont tout le monde peut le musique, on peut koufi. Comédie de Koufakala. Donc, parce que tout le monde a bon de la rabango, bureau. Donc, je sais comment bureau, on a musala, il y a musicien, il y a artiste. Alors, biso tozawana, tellement qu'il n'y a pas musicien, tellement il n'y a pas nanga, moi, on a bon de l'eau, c'est ce qu'on s'allie bien, le beau s'allie bien. Et puis, sans complexe, même na mis sur le artiste, quelle que soit sa grandeur. Respect, parce que c'est pas grand, mais ce qui marche, c'est bon parce que c'est notre travail. Tout ça, analyste averti. Voilà. Quel peut être retardé par moi le premier sujet. Nous allons tout le monde Saint-Valentin. Et aussi les hier, toute une émission le lundi le 15. Saint-Valentin les gars hier. Depuis décembre, tout ça émission Souka. Voilà. Si les autres, tout le monde au moins 2 mois. Bah mais c'est pas que bisopé album. Voilà. Que non voilà Saint-Valentin, même tu as respecté parole Kaka Fabregas. Est-ce que tu as un album à Fabregas? Merci Franck Stemay. Album à Fabregas et bimaki lobby mais ba musicien na biso pe ba komi lokoso trop. Fabregas malgré tout que style na yo eza style moko ya bien. Oyo ba congolais tout bandima yango parce que Fabregas lelonga lobaka akobeta jamais musique échoué mais à côté si lokoso mbongo trop Fabregas na âge na yo okobimisa mbala moko album il y a 36 titres. Ce n'est pas bien parce que les lois pèsent bateau exercice 136 titres. Deux albums. Des albums en annoncé biso ma vraie face. Je pense. Je pense mais bimimba la moko des albums bon. Je pense Poison. Non antidote nango. Na pesi merci félicitations parce que a respecté ma parole na ye. Parce que papa chéri a prometté biso pe balle de match. Na même date mais ya papa chéri porté disparu na habité jibem pia na banga ga film ya tengama ou bien ndeni mais Fabregas vraiment félicitations. Héritier Watanabe la Rabiso le 14. Héritier Watanabe à la Rabiso le 28 février. OK. Yekuta la kai na janvier après yo balola. Il faut comprendre kaka album alboso ya Héritier Watanabe peut-être moi ko banga moi ba malili po batu ba l'héritier trop. Très bien. Ba l'album Héritier trop angozo mon héritier atatonné te achaka ki mobali abimise loko soke simbi soke simbi pété to ebika ndenge ni to ko remonter Héritier ko zongela kana ta. Exactement. Az artiste mboka na biso artiste munene Héritier Gucci Watanabe, la Cosa Nostra, la Pulga, l'homme de retirada, Kuchapatoa, toujours là, promotion pour ça, parce que les artistes et la jeunesse doit prendre, bien sûr, doit assurer le relève, bien sûr, de cette de la musique congolaise. Merci beaucoup également à Fabregas, maestro, métier noir, Wanter. Merci beaucoup pour la 3 dédicaces na disque journaliste, c'est-à-dire qu'il a évité qu'on a des salles matin. Merci mon pote. Ça me va droit au cœur. 3 dédicaces dans l'album. Non, merci. Aux familles, aux Laxingango, ça bien. Et moi, à mon tour, je te rendrai l'ascenseur, mon frère.
Merci. Alors, en parlant de Jibem Piana, tout à l'heure, na Yibioka Malwa Mouké, avant, la biso balle de match, l'artiste a son extérieur, bon, on a avant-goût. Échauffement avant match. Deux génériques, Nanzé Bomoko. Alors, tu me dis que on a 200, mais comme tu vas on a autant de temps, tu vas te passer un temps, mais tu passes déjà presque 2 mois. Est-ce que selon you, public et recevoir pendant échauffement avant match bien? Merci Franck. Premièrement, papa chéri, na ebisa ba musicien ya BCBG na papa chéri moko kolala oyo basala ngo na butu. Soki butu ndeza moment na bino ya kolamuka bokendaka ba boîte ekozala pasi na musala obosala ya musique. Pomoni wenge ya papa chéri soki lelo koti ba boîte okokuta beaucoup plus na leader na bango na ba musicien na bango ya kotambola ezalaka beaucoup plus na butu. Tandis que na moi batu basalaka ba faire bango na moi na bango apongi. Papa chéri asali échauffement avant match mais eza nango pe bien. Mais tant okendo sala clip nango ezate parce que le ba clip batu bakoma sala na moi. Donc ibatikeli yango tant belé. En plus nazo biso lelo wenge ya papa chéri apa Roger Ngandu na Mosaka wenge wana il faut ba benga nanu bato ebele nanu ba benga na bato ebele. Donc bazate na terrain to sentir bango. Bazate na terrain na habité rôle na bango ezalaka nini. Comment bino bato bozwi nanu vite bozwi vi ya Jibem Piana bomilati si na nzoto. Hein? Ba venanga Jidel vraiment te vole kakate lokote tozwi ba musicien belé donc papa chéri fa fungola mutema acha esprit pe ya méchant babanga pe politique en mouvement sur l'équipe on répondait qui bien te va 2 mois na parler babanga TV il paraît-il te papa chéri encourage ka bango baleka ba TV bazande batumo boy na ebisio condition de vie na bango ba menaka yango zo permettre te baleka ba émission parce que ba émission ça le mana moi parce que batuana bango na moi nde na bango apongi bango moi na bango eza butu parce que yo journaliste okendo luka musicien pour ça émission à 2h du matin mais non donc ba barake façon bazo memela la musique ba bando zalaka ya zipama na ko zipama ba artiste musicien papa chéri bo misa la promotion parce que JB ba bagara pour na masolo ya musique lelo JB afandisa vie na ye JB mbongo luka na vie na ye et si afandisi ba JB bazala ba débrouillard bazala tambola moi makolope lelo sko azuivi akomi respecter na ye moi ne alali yo musicien za na pauvre zolanda exemple papa chéri odaye. Alors échauffement avant match Ken Pianolobi qui nous en bien mais c'est froid sur le marché de disque. Absence d'un animateur moko cellulaire. Est-ce que yo en tant que journaliste et investigation ou parce que même dans la répétition il paraît-il ailleurs à sauter dans album auto éviter ou soki na balle de match en soka bois qui to éviter c'est là alongwa na déjà mais là moi on a sabana Congo bande tout ba Hollande biso cellulaire aza parmi ba garçon onga na côté c'est pas Jibem Piana. Ah bon? Ngande na mema cellulaire tina chamba tutu kaluji na inter na mema na iziba et pas Jibem Piana série wana papa chéri vient na ngai afsanga bi kendo yo kisaye tutu kaluji tokenda ti inter tutu kaluji ayoka ye abenga papa chéri alobi garçon toko perdre yete azana talent makasi cellulaire bazio na mouvement ba confirmer na wenge okomi okende mo ba voyage cellulaire abosana même nga kutu mutu na yane na kati ya mouvement. C'est entre vous hein tout ça analyse. Zaka ba analyse. Na ça cellulaire mais yo il faut ya ka TV bona boy. O te nga ko ya TV te bino il faut bolobela ngai. Ngande na bona contact na journaliste te nga na contact na banganga na ngai. Ah bon? Na habité lelo soki ko compter na nganga. Na ko sala promotion na yo moko. Na habité lelo ngai na ebisaka cellulaire na lobby. Carrière nous kozalaka mukuse na BCBG par rapport ya réponse cellulaire apesanga. Wana na lobata batie Bible na ko sauter ya bisanga lobi apesaka confiance c'est pas journaliste te apesaka confiance c'est pas nganga nayi. Sko même pas Benzambe. Même ya bisanga nganga nayi. Lelo to JB aye kozwa animateur moko ya mwana muke. Animateur wana Fizé o aucho bwaka lelo
na avant échauffement avant match petit wana grand courageux maman na guerrier au saranate petit wana yo ebika nenga le karaba TV par-ci par-là petit na yo like sa cellulaire que à part bossement mutu faut ça la paix marketing na yo moko je veux bien tellement za luka ba musicien o ya ko défendre ayo ta la cellulaire azo distraire na ye mouvement batie à la côté cellulaire longwe moko te mouvement te longoli mouvement longoli était mais na niveau cellulaire déjà disent que babwa ki sioté ils stratégiquement parlant balongoli balongoli yamso na nenga stratégie pour générique qui pena cellulaire à bois quitter fisa zui générique qui mobimba na janta au moins était que ba remplacer déjà très bien tout ce qu'on a animateur ken piano parce que animateur ba jouer un rôle dans la musique en mboka na biso moni lelo oyo rumba et comme na kokoso exemple quand tu passes notre frère Fabro Maestro le métis noir 36 chansons mais rumba André azo chama pena liboso te mingi na no générique c'est vrai nzemo ezana mulunge boka ngobia bana poto mulunge mupepe pardon mupepe ayembeli Jojo Ngonda imena ta avantageuse boka nzemo na bien mupepe boka rumba nde ba yembi Jojo Ngonda dans les alati quoi na album mona mupepe boka mupepe et ça bino bien sika pe dédicace à Frank Stemai ezali quoi ego ça biso bien alors Ken Piana tous on muka ya Bercy mwana et pas faire rigola Bercy moi n'a pas d'automne pas wasé quoi aboka crime mona mutelboma leka na fulu ikanga aye pas faire rigolo la explosion ko sakanati mais comment que na grand orchestre lokola maison mère tout sentir artiste on dirait à dindi na mai merci beaucoup balobi mai nyonso eza mai oyo mbisa ko tambola te mbiso atambolaka na océan soko yene na fleuve akufa na ye ozo comprendre Bercy moi naza artiste oyo moi talent na ye wana e bois kelne senga na ba mouvement ba faire ba Félix Oazé quoi ça va mais il y a une maison mère en plus ça y a test ayo ça la test place à côté qui ba koko pena ya animation et ba lobeso yo na podium yo na ba féticheur ba sopela batu ba mai obi ya lobeso ba zomela ba lobeso bima ba lobeso siko baza ba grand prêtre o ba timbela bokoko na nenga stratégie pour ba banana ba animation devant liboso ya ba Bercy mwana abete na kingabwa abete na coupe ba mabele lisi Joano zomona malgré boya ka histoire ngo abete chez mabele lisi ayebi bokoko très bien yo ye au finaye o effacer na ndenge soki ndeni ni mais il faut yeba que lobeso azamona Équateur abeta chita sima telaka cri akata fumba bakoko Équateur nde bapesa lobeso kendo boka ka yango ba bisa fumbwa o tozopesa yo yango nde ezokendo silisa animation nyonso okuta na terrain yondo okoma na succès koleka tous les animateurs na moment très bien donc Bercy mwana ajouaki ka carte ya mabe lokoso ya mbongo pende ilikaki Bercy mwana ya mona mbongo na ndeni mais lokoso oza chef regola emsozo futela palene ozo se retrouver na mwa mike yo mona koya chewera nde okosomba bandaku okosomba hélicoptère o ye moko wera somba na nute okosomba avion o ye moko wera somba te donc na habité à vivre photo que na ngo tape par étape mais Ken Piana Bercy moi na lobeso to moni bango awa na sans poteau ça dit que crie Bercy muto kangi sina stress yembama la ka boy ko la beauté so ke libala comment ko sila ozo mona Bercy moi par rapport à lobeso moni lelo soki bapesi bino générique bapesi bino 10 minutes mutu intervenir pendant 8 minutes na mutu 2 minutes to comparer bango te c'est que chez wera monaki générique na epo simba et c'est intervention ya lobeso ba Bercy mo nezaka ka babwaki si yo po pona ko couvrir kaka batu ba mona te ke to longo pas faire ya wato bois na animation kaka ya mibale bo abwaka te ça la bien te emso ba bwaki si yo mais bazalaki na besoin te obwaka pour première générique ya album o ya akutaka batikelaka espace ya Gaillard mais pourquoi ya tout batikeli 2 minutes lobeso nda boki générique mobimba très bien c'est que valeur na ye o ayela ki maison mère
pour le moment eza na kati eza na baisse parce que na flashing est abwaki générique mobimba yema ko abwaki mobimba bayotala générique abwaki ekanga nango kinte mais oyo basalaki comme bonus ya kata fumbwa yango elamusaka nango disque donc wera yo mona il faut azongelaka confiance pas mwana na ye ke mwana mbanda peut-être. Alors très bien, merci beaucoup de tout ce qu'on a lancé. Plus c'est animateur parce que tout ça la monotonité hein, et c'est la télévision. Plus l'animateur leur travail aussi doit être considérable par rapport à la grandeur à Moussa dans la musique en Bonabiso. Merci de travers le monde. Je n'oublie jamais surtout Papa Nadjo c'est Dipumba le boss. Josué Didi Dipumba. Merci à toi, merci à Boukson de Boukassa Junior, merci à Nora Digital, bien sûr. Merci également à Marie-José, hein, donc Marie la Reine, José la Reine, voilà, donc notre journaliste à Lyon, merci beaucoup à toi. Merci également à Fandé, hein, Juif Noir, à Paris. Merci à Loris la Congolaise Malolo. Merci également à Rita Zangou, la Japonaise. Mikoto merci beaucoup à toi. Merci aussi à mon vieux Jojo Ngonda Imen, la taille avantageuse. Merci aussi à Tertio Mukumi, l'international. Mon Tembo Pessi qui Tembo valeur. Merci aussi à toute la famille Mukumi, pourquoi pas à Fiston Bowel, Papa New Look. Boza vraiment la biso, je n'oublie jamais Bandeko Touba sous un franc Stemai à travers le monde que nous mukena les boss na Londres. Moi au Eza ngai na yo, c'est-à-dire anniversaire na biso na basam Lumonge zaka na mois février, moi il y a Saint-Valentin, donc moi makambo. De botamana na moi au c'est to zaka ratina fin ya moi oyo. Tu dois célébrer pour ya franc Stemai le 22 oyo. D'abord, bon, on a déjà pour un cadeau, ça bien. Merci aussi à celui qu'on appelle Noël Okito Black des dons. Mon frère, quel que soit le cas, le temps passé ne revient plus. Noël Okito, tu resteras toujours Noël Okito Black des dons et tu resteras mon frère. Quel que soit le problème, je ne te lâcherai jamais. Merci mon frère, on est ensemble. Et merci également à Gauthier Mascotte, bien sûr, l'homme idéal. Quel plutôt pas continuer na lancé quand animateur et puis tout le monde de rebelle na Australie na Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup. Benoît Ilunga na mona Benoît Ilunga na mona Mwayuma Undo Mwayuma Moindo moi ça Benoît Ilunga Bolanda biso. Merci beaucoup Franck. Nouvelle-Zélande depuis qu'on a Christian Mbana. Nouvelle-Zélande Houston Biembe balobi na katia armée. Il y a Nouvelle-Zélande le sel noir au côté de l'armée Houston Biembe. Christian Mbana. Voilà. Merci à Christian Mbana. Mbana. Voilà. Et puis en Italie, ça dit mutono latso mikolo yo. Italie à moda. Ba benge mikolo, ça dit que mutono ngai tozonga la Italie à moda na bandal. Photo beta turunga na pour ça biso. Ken pena pito parler. Na lancer animateur. Tu es ce qu'on a quartier latin. Aux autres petits ordinateur, qui pas au lycée en côté quartier latin. Voilà. Tu es une de on a vu à Paris. Trésor Nzinga ailleurs aussi l'animation dans quartier latin bande rebelle bazawana mais tu me sentir l'animation quartier de Salamé Souté c'est seulement lui-même le leader Kofi Olomide mutu a bêti quotité monde entier bouger. Est-ce que l'animation dans musique na biso et Kofi ton ndengeni tout ce que la barumba. Merci beaucoup. Viens wana pe tolobaki générique ne wana soki quotité wana tolobaki simbi na erreur. Oh, quel piano. Tolobaki simbi na erreur na loenge moko boye. Omoni lelo soki na lingi na sala succès na ko coopérer na ba joueur moko boye, na coopérer na ba journaliste français, na coopérer na batu bato msusu ba futela lupemba na bango mbongo afuti koto bosela nga commentaire bazui ba vidéo wana basela yango ba marketing propagande. Nombre de vues que fout nani na nombre de vues. Nombre de vues c'est un problème mais que ba journaliste français moko boye ba bande otenga msakingo misusu ba acha boye non wane za ba biloko lokuta wana. Ah bon? Wane za ba biloko lokuta eza ba campagne moko boye muto asala yokane msu na ba journaliste français. Mais quel est-ce que le problème est là parce que je ne sais pas. Tu me rappelles qu'on peut éclaircissement dans le problème. Yoza petit frère à Kofi Olomide depuis le cas là boka mabanga na nzembo moko 6e chantier depuis mais lelo oyo comment on qu'on s'opposer na yé qu'est-ce qui se passe et ça guerre à Zakari parce que bito banzoko fo Mathis ne ko pas c'est yo ko ta makamona te au côté guerre à Zakari ou quoi. Merci beaucoup bike
obi ke seksanga mabe obengi na nzembo mobimba 6e chantier biso na Congo tosuka na 5e chantier ya chef de l'état 5 chantiers ezana na ba problème ebele o to résoudre na nuté na kati ya 5 chantiers il faut ba résoudre makambo kotanga bana il faut ba résoudre ba vie sociale ya batu makambo ebele ba transport ya batu makambo ebele na mboko o na to résoudre te siko mutu moko bimisa nzembo moko bwa chango 6e chantier mais congolais era mona déjà titre na ozo kututa yo kangote akende oka nzembo pena ba 6e chantier 5 chantiers kuto eza kilo 5 chantiers kuto eza kilo ti lelo ba besoin 5 chantiers na necessité ba autoroute fait tongama ba société ba avion makambo ebele lelo ba diaspora il faut ba ya rosala ba bil ba projet na nyonso sili na nuté courant il fait côté Kinshasa mobimba RDC mobimba ba projet na necessité après mutu moko bimisa nzembo chango na kombo 6e chantier yoza si nzembo bongo batu bayokango bongo libanga na yokana te yokana ndeni na nzembo bakyo obisinga babwaka na nzembo mo batia 6e chantier mutu azwa tape na ayoka nzembo titre nango eza 6e chantier na bakanda ya 5 chantier na nusilité mutake ndoka siko nzembo ya 6e chantier mais non. Mais nous sommes confus le animateur bon. Tout est autant de personnalité, mais tu réponds à la question. Pourquoi l'animateur va boire un disque 13e apôtre va créer et kangité va générer qu'on est bêtité. Mutema mabele kiti. Mutema mabele ki. Yo ozo ke ndo boire un album. Ya leader moko boazo finga bana batu. Soit disant bana batu ba maboma. Vraiment na ebité mwana Zakari telio te kenga na ebisi yo kofinga mwana Zakari etange mwana soda nga na zaneti petit frère Zakari ponga pe naza mwana soda muta kofinga jamais kofinga Zakari ye moko nga na occupé okendo finga ti mwana Zakari. Mais non, ce n'est pas normal. Est-ce qu'on a preuve ngai na yebisi yo Zakari baba baswe aza mutu oyo toyebi papa na ye azalaki soda akufa na bolobo mama Zakari azali awa eza na bato msusu toyebi ka mama na bango papa na bango bayebani te donc botika soki koswana na Zakari boswana na Zakari yozwa ofinga mwana ya Zakari eza Zakari soki tolobi lelo abimisa ta cimetière papa na bango abimisa bandeko ya papa na bango na ya mama na bango bakobima mais Zakari député yoza rande on journaliste il faut que la bango makambo na Covid c'est un grand Zakari zago ba traiter en amiable pourquoi au côté makambo mais Zakari aza député Zakari aza député un artiste aza censé respecter député te artiste et musicien ko respecter député te. Parce que balobi ba artiste baza ba leader d'opinion. Artiste R déjà ont respecté député T. Et sur l'axanine, peuple pas ko boya non respecté député. A hôtel la kutu député kutu ba artiste ba finga na ba député. Population ba fanatique ya ba artiste balandara makambo ba artiste ba leader d'opinion na ba sala kati. Population pas ko bando manquer ba député. Bango ba artiste il faut ba laksaka biso exemple ya bien to mona guerre ya Jibe na Wera oyo pena erenya makasi natikala mona jamais ou bien Jibe na munoko na ye afinga exaucer ou bien Wera afinga daida ezalaika ba guerre na bango kaka esuki entre bango mais ozwa un congolais okende kofinga mwana ya muninga ke abeba mutu aza liboma. Est-ce qu'on a preuve? Mais émission basala émission ezali na journaliste ni émission ezali si tiaka pas sala na via na émission ezali. Ah bon? Si tiaka pas sala na via na émission ezali ngai loko pesinga kanda makambu ya papa wana na Zakari akokotisa bana Zakari pourquoi? Est-ce que yeso ki to vérifier bana ne nyonso vraiment to vérifier na bana ne nyonso? Est-ce que ça peut papa responsable nenga zo mibenga? Soki tolobi to landela idéologie yo yebi awa Hervé wana bengisaki bana ne nyonso mwana ne moko a Londres po awa kokwa Rafati nde bakenda bondela ye ba Simon Bongo na batutu roba Simon Bongo na bwaki
bana poto bo boulette que Simon bongo na boaki libanga pona ko libanga te avie na nga kitambo mais comme aza pire petit ya papa wana donc nga ko boaki libanga te na pesika exemple mi usilika boete kanda makasi na kanda parce que kofinga déjà honorable Zakari Baba Baswe wana za vie na biso oyo lelo sala makambo ebele pona biso tokondima te artiste moko boye abandaka kofinga soki akofinga vie basila na entre bango na bango akota tina bana. Ce n'est pas normal. Ngai loko na otomboke eza bana. Eza na tiyo boye papa abino aswani na collègue na ye, omona collègue ana zofinga bino bana. Vraiment eza asante. On va calmer les choses, Ken Piana. Je crois que le message est bien passé. Nous makambu oyote, toko calmena nous makambu oyote. Toko calmena nous makambu oyote. Lelo soki to lobby. Soki nzambe lelo asali ke apesa biso grâce to bandola musabatu musu bakufa. Nga nakola musababia nakola musababia natuna babia seri moko mutuno ebebaka est-ce que ko expliquer biso nani asalaka makambo oyo pona tangi nanga mutu te na olobaka pona babia nakotuna babia seri moko boye mwa perturbation esalemaka nani asalaka makambo oyo ba version ebele ebima lelo so tozwi msu Suzuki totuni Suzuki makambo ebele. Donc batu mususu botika kwa mbriye biso toza ba Congolais botika kwa mbriye biso. Botika kwa mbriye biso. Zakari Baba soza mutu aza reconnu mwana soda abunda na ba effort perso. Akenda poto na ba effort perso. Zakari azaneti mutu moko teke oyo mama na bango azalaki na mbongo atinda na poto. En plus batu mususu bozo ebisanga abwaka libanga. Un parolier ko bwaka mutu libanga pe yokani. Na voani ni oyembela nzembo. Un parolier akobwaka nga libanga pe eyokani pe na voani ni ya oyemba parce que ye parolier. Voilà, Ken Piana, je pense que merci beaucoup. Bandoubo Talabiso, comprenons qu'il est trop monté, c'est notre confrère que vous aimez beaucoup vraiment. Ken Piana Pito Palais, donc voilà, il est là. Nous allons prendre encore un autre sujet, peut-être ce sera le tout dernier ou l'avant-dernier sujet de cette émission d'aujourd'hui, analyse. Voilà, donc c'est comme ça que ça se passe. Franck Semai, ngai omoni lelo balobi soki ndoki azoloka yo belelaka ye déjà va mongongo ekima. Nga vie wana tindelanga maloba aboma ngai atutanga na kara aboma. Eza makambo kala ifona kundola kango. Il faut na kundola kango. Makambo kala tochokuta ne dernièrement na studio na première ri. Ayebi yango tokuta na ye na Gauthier Mascotte. Azoyebisa Gauthier Mascotte kitisa ye na voiture. Est-ce que grand frère na ngai R mwana na ye moko grand frère na ngai moko memake na car basi ba kitisa mwana na ye na car. Azoyebisa Gauthier Mascotte kitisa Ken Piana wana na car Ken wana ifake ne makolo. Oh. Vraiment bino bobenga makambo msu ya kala. Vraiment na habité. En plus tosola na Gauthier Mascotte totemi mopanzi. Azotindela nga ba fimo bo baleka liboso na nga dendaka. Explique bango lobitala Ken Pia. Est-ce que ko ba momia niveau? Parce que ba fo momi ya ba blague te ya zolenga ba momia bongo. Et pas na nga ba fo momi o bazata ba guna ngate. Oh. Menga azoyebisa Gauthier Mascotte aza vivant. Comment muto ko sala mutema mabebo neti envers ngai. Tellement jour wana nalataki moi babiloko moko utaki moi ba Londres wana tellement esprit ya jalousie ezanga nango ba viango te nga nazokola nazalaka boule na vie na ngake papa Wemba zalaka mukolo ya Kofi ya musika mais lelo nde na ye ko comprendre que Kofi azalaka mukolo ya papa Wemba ya musika. Lelo même Kofi akomi mpaka parce que lelo makanisi ya Kofi olomide zongi ya bana mike. Mutu soki akomi mpaka, kimpaka mususu ekomisaka mutu mémoire faible, mémoire ezongaka ya bana 5 ans. Kimpaka mususu epesaka mayele. Na yo comprendre nango parce que papa Wemba mémoire eza nanu. Donc on nazalaka ko boule que papa Wemba zalaka mukolo, or que papa Wemba ndazalaka mwana muke ya musika ke vewana. Voilà, Ken Piana en tout cas, merci. Merci beaucoup. Donc au dernier sujet peut-être par rapport à la musique à Congo, autre lobby Zakari Babasana fut un chroniqueur de musique ou comme honorable député national, il y a RDC, donc moi je pense que ça n'engage aucun qui maîtrise ces dossiers là, mais
totika la wana te parce que maramba boye ils ont un peu musique monsieur évoluer t'es qu'un pianiste un journaliste il faut avoir un bon terme d'artiste musicien moi je peux produire des conseils Franck Stemai au moni lelo ba artiste ba comment ça na biso petro air moko boepe total likambo yo vie wana soina na combien de journalistes ya mboko yo donc pona ye musala ba journaliste ya musala moko ya pamba parce que ozui mutuneti Michel Adiluya ba vie wana baza ba prime d'or de la palmarès bato basala musala oyo ngana yo toyebi te soki un jour to simba lisangu yo kanisa za problème kana Zakari ba papa moleur bangwana ba olelati bande ko Eliezer bangwana bazolelati a respectaka pe musala oyo apesaka pe biso ba valeur ezala te ya kofinga batu ke ba journaliste yango ba kosenga ngaka ba 100 francs ba kosenga ngai ba $100 kaka yende bakabelaka kaka yenda kabelaka ba journaliste kaka yenda kabelaka ba journaliste de ba journaliste pour naye a maltraiter bango comme ba pauvre ce n'est pas bien olo bana mutuneti Zakari ba baswe yekuta yaka epa nanga a lelaka ba $100 na ena pesa ko finga déjà Zakari ozofinga tout le monde lelo papa Molière ye wana pazolela lelo Michel Adiluya ba kana raté pourquoi comment ba Zakari ba baswe take ba out malgré comme honorable comment yoka na ba artiste et tout lelo jalousie au moins il place jalousie za mabe to mona ndako a Jibet musicien ni natindaka chauffeur na ye akendo buka ndako a Jibet likola jalousie po Jibet atongi ndako ya danger na mo fleri na si concert no yebi musicien atindaka chauffeur na ye akendo tout ndako a Jibet concert no yebi pa we ranson era yembaka soki to koswana to swana biso na basala nzambe te ezapo tellement eluka makambu akenda luka ba problème tina frère Patrice talaka frère Patrice et ça la wera na soni wera yembango tina disque soki tokoswana toswana biso na basala nzambe te mais comment muta koza na ba problème na tout le monde papa wemba lobaki akoyokana na tout le monde mais na yeti akokufa oyokana na yete mais non atika biso calme tosala musala na biso a respecter ba vie na biso ba Zakari ba baswe ba Michel Adiluya a respecter ba papa Molière biso pe to repese respect asala ba œuvre ya bien soka lingi pe to wanga na ba œuvre na to ko wanga na ye parce que ngana kenda Gabon na yoka place ba beta musique nete ya na kenda wana Zambie na yoka place ba beta ka musique na ete ya on to bando reverser ka biloko wana nyos on va citer quelqu'un ngana kenda ti Kenya na tuni est-ce que na tuni un Kenyan est-ce que ye bien artiste boy abia ye to ye ba na ndeni. On va citer, vraiment on est pris par le temps, merci beaucoup. Voilà, on nous fait déjà signe que nous sommes bien sûr à la fin de cette émission. Mesdames et messieurs, croyez-nous qu'ils analysent, mais peut-être les dossiers de Zakari Babassou, l'honorable Zakari Babassou et l'artiste et musicien Kofi Olomide, donc Eza Marambo Oyo, vraiment ça fait très mal. Bon, ça fait très mal, mais je sais qu'il y aura toujours une solution parce que Baza, une grande personne, et qu'elle parle par rapport à son papa qui est Zakari Babassou. Grâce à Zakari Babassou, et donc il a bien sûr cette raison, bien sûr, de parler au nom bien sûr de son père qui est l'honorable Zakari Babassou. Le dernier sujet qu'un piano, nous a déjà battu belé balingago la monde ba talayo. Voilà donc batoko là ba na kati bien sûr à Paris, ba Hollande biso et puis na Londres na biso Rita Zang ou la japonaise. Azama moi ça la m'a très bien, bien ils ont aidé battu ça la biso bien, mais qu'un piano censure. Et il y a personne à Marambo. Bon, donc tout le rapport à la Coste, le phénomène qui a marqué Ranson, basé pris aussi par la commission de censure. Vite fait, on a 1 minute pour réagir. Merci beaucoup. Censure les leçons de télémail Makambuboe, et Zapo Bouya Mao la série Mora Lela, pour censure les barates et artistes, Balia Bamona rappel là. Bouya Mao la Lela, n'a bêti si père Moro production, Papa Wana, concert ici, Papa Zombon à Congoli, Nazoya. Père wana akimaye na échelle na sincère akima buya maola na la wa moyena tanga kombone zate na si webi histoire wana mwa muke donc buya mayola alela donc lelo censure soki eye pe ko censurer marambo belé za par rapport ya ba bêtise ekoti trop na kati ya musique na biso bêtise ekoti trop
bêtise ekoti trop eza na bato mosusu bapere mosusu depuis banda musique ti lelo akomi mpaka boye yeka bêtise na bêtise donc nga nasepela na idée ya Sansir ndenge bazotelemela telemela makambo omondi neti wera baotetelemeye na Sansir mpo na krine ya mipende wana mais wera aza parmi balider oyo bayembaka bêtise te mais Sansir etelemelaki ye mpo ezokorrige tout le monde donc Didier Lacoste ye dossier ne pena moyen abeta yango trop eza te aza artiste bien sûr mais il faut amiyebaki aza leader azala dirige te na balider mosusu oyo balukaka bavide bato aza leader aza dirige te mpo eza na vie moko boye alingaka musicien soki alongwa epa wera neti héritier alongwaki ototala boye père moko boye bandi oleka surtout héritier wana vraiment héritier vraiment aza héritier pena aza fruit oyo vraiment mikolo tokobeti ata single moko boye héritier yango akomi bieka apres alongwe chez wera série moko autilize sous Fabrigaz donc bavie mosusu objectif na bango ezalaki wera sila ndenge bapion tout esili sikoyo wera bapion makasi yana nyonso esili sikoyo wera nde mitema na bango sikoyo epemi yango moni motema na bango mabe wana efuti bango kaka album ebimi osali bafeaturing ebele na bamusicien tout ya Congo mais eyokani sikoyo wapi Ken, nous sommes à la fin. Merci beaucoup. Artiste na poto. Merci à Ons. Ouais, merci à Ons Luzolo qui nous suit également. Grand artiste. Idéologie Mikolo, Savon Valentin. C'est Luzolo, Savon Valentin. Et Boukenga Yabe. Merci beaucoup mon frère. On est ensemble. Merci également Mike la Duchesse. Je n'oublie jamais Fatou Miracle, la patronne. Je n'oublie jamais, et ainsi que tout le monde. Vraiment ébélé. Talou Mantoto na Italie, na Ozela Koli, Talou Mantoto na Italie, Talou Mantoto, boutique Italia Moda na Andalungwa, donc tout betara tour wana Kinshasa yekin. Kato tino pote na oyina bilamba te yarana ka mobimba. Pour au kozango na prix ya bien me bilamba ya mikili. Talou Mantoto, merci beaucoup. Merci également mon frère bien sûr Gigo Kaela. Gigo Kaela, Mokonzi à Bordeaux. Gigo Kaela, le grand artiste peintre. Gigo Kaela, merci beaucoup à toi. Et je n'oublie jamais Bandeko tout Balingarabiso. Pasteur Blanchard na Suisse. Merci Namoussala. Pasteur Blanchard fanatique. Non, ça n'a été bien sûr. Et puis artiste n'est pas la biso Denise Lipati. Oui bien. Lipati. Lipati moi ça kitoko. Soki agardara beauté wane ko sala bien. Si le lozara kitoko. Petit nanga do Mayambi. Pe asepela na Lipati vraiment bambote belé parce que bango baza bato balalisa biso te groupe Salongo wana en tout cas to raisonna groupe Salongo totalaka ba Lipati bato belé lelo ba guna bango lelo bimisi basai ba pululu poza la kizengi mo boye pas ala jouer na théâtre de chez nous wana lelo baza ba modèle baza ba modèle lelo sala nga bien bali pati bakenda potote sanga kin neti na matanga kin kester emenea eza aviement boye batu pena ba boya ye ayate le Bill Gates congolais Cardozo Mwamba wanke na merci na yo ndeko soutenir Ken Piana merci na Gauthier Mascotte ingénieur de banque, merci à Kevin Makambole. L'homme idéal. L'homme idéal, venanga Gauthier Mascotte, Mami Coco Sernanga, na Sydney en Australie wana. Houston Biembe yo tobosa noto Houston Biembe. Discott Mbala Grand Jogo. Discott Mbala en équipe à deuxième division. Merci beaucoup à Benoît Ilunga. Parce que Discott joue comme à la première division, moi je suis comme à la deuxième division. Benoît Ilunga en Australie, Benoît Ilunga, balobi mutema ya Moyuma, Muindo, Talara, Benoît Ilunga, Masananga Yoyebi. Merci à Pélagie Massamboe Kinshasa, Okimi na Yokaka. Na ebite, soki bolinga bisoka ya musika. Balobi ki amitié comme a déjà famille ça la bien. Simon Bakalate na pesi bambote trop, na pesi mbote pa ya Gelo Bonenge, na pesi mbote Blaise Sia la garçon landais Zetikiri, Zetikiri yo yebi. Comment mabe Zetikiri? Zetikiri wana batu na ngai.
Bazati Kiri, mettre au cocha, garage au cocha, garage au cocha, na kitambo wana yaka na bakar tout na monde. Danger. Garage au cocha na kitambo wana. Obo sanité sko Eugénie Kumbela. Eugénie Kumbela, Koko Arafat. Angèle Moussoili Makizembe. Ah, sœur Angèle Moussoili. Merci beaucoup. Moi dada famille, petite sœur propre. Béatrice Makizembe. Béatrice Makizembe. Pasteur Blanchard, bosane na Suisse. Pasteur Blanchard. Nakati ya Suisse wana. Losako na yango. Balobi bo comprendre kaka. Biso to banda mutu te. Mutu soki aluki a provoqué papa na bino. Est-ce que bino bana bokotika papa bokotika côté la papa bino bokote la papa voisin? Non, bakote la kananu papa oya bino. En plus si papa na biso aza pena congolais otali papa na ye, otali pe maman na ye. Parce que papa voisin aza congolais to mona kaka maman na ye. Donc merci Franck. Merci tout le monde. Merci pour notre temps PCB sur Merci beaucoup, merci Franck Nasepeli. Merci, donc nous sommes à la fin. Merci à Fanny Bongende. Fanny Bongende va bien rayer. Mouna ebisinga ser rayer maintenant na moni été Fanny Bongende. Il faut na mona ser na benda pe pour mouna lié trop. Ngamuna bo rayo mais mouna legelang esprit ngamuna comprendre tawa. Ah Fanny Bongende. Merci pour na bébé Sika. Bébé Sika bota Fanny Bongende merci. Donc na bi nga touro pena leta mo muki. Mouna touro tika pe ngati. Mwanga pe touro. C'est vraiment na bi le tout. De ça Fanny Bongende merci pour na bébé Sika. Merci au millionnaire de Johannesburg. Na bossa na bango te. Baza Blaise Kalati. Il y a le groupe GBK. Merci beaucoup. Nous avons le boss Didier Chombo, le petit Jésus. Tucson de Wolo, salon Abisso Gaillard à Johannesburg. Tucson de Wolo, et staff tout à côté, on a des vidéos, patou Chinemu, Bende la Djobour, tout le monde, Massananga, staff à Franck Stema, il peut tourner déjà Belé Kuna. BBC de Djobour, salon Mounene, Yabassi Siko. Tucson de Mibali. BBC à Bassi, donc tous à la peine, on a besoin de tout cela pour que tout soit bien. On a besoin que vous ayez Franck Stema trop, mais moi on a besoin de la rabongo. C'est-à-dire que na awa ko kana ta Congo ata Matadi. Donc pour pas personne dans l'habité quoi. On a habité. Tout nous c'est la raya passe. Donc on a habité match à bien, mais on a habité nzamba ko sala pour mon national na kenda ba ko malé mais ça biso bien à tous honneur tout honneur. Merci à Didi de Pumba Josué. Papa na Joyce di Pumba Yoyebi. Donc Yoyebi Boukson et Boukassa Junior, merci beaucoup. Les amis de Franck Stemaï, quel numéro est ça? Au commerce na WhatsApp, na coach na groupe les amis de Franck Stemaï, ceux qui peuvent linganga ya solo et aussi abiso bien kuna to so la mamba bolingote. Mamba ba business. Ndeni to ko sa ba faire ba nini ça la abiso bien groupe WhatsApp ya solo ba tamayele ba Fiston Bowell. Tout ça, Chris, tout pas corps présidentiel, tout ça, Ruth, dans Londres, tout ça, besoin de belé quoi, besoin de belé, c'est-à-dire que jouer de Panama, tout le monde bazawana, et puis, mais besoin de peut-être ça pire le ngadi, yo yebi idéologie, il y a un administrateur pénal ya makati quoi. Merci beaucoup. Toro Minasuka, c'était quand piano au micro, tozongeli siko analyse. 2 semaines. Numéro sur le côté, vous savez, vous commettez biso, ce qu'on finit le problème, yo ndenge nous ya surtout yo. Nengono finga no kaka. Azo lobi na biso bio finga no kaka. Surtout yo wan. On to occupé na biso yo te mikolo yo. To so la on ka nengona. Merci à Mona Cédric pour la réalisation et aussi la prise de vie. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Congo France. France.com, site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. CongoFrance.com